Kambo yo kasi musique to bomba ngo lisusu. Musique c'est que nandengo na si ba revesa ngo déjà. Donc ya Willy Sionga yebna makambo bien. Donc c'est que ça bina kisi mena solo. Ah. Mane mambo. Nana otika la sima. Biso moto tutana. Répétition peno moment je sais que pena kiri beat. Akwe ya bubo meme en hôpital. Nga moko kutu mo nazo planer pena na batterie pena bubo beta pena répétition pena bumo na pena ke play ya osaranate. Solo pena ya isha na podium na ninga osaranate. Gwa. Non beta drum nazo sentir dans l'espace nazo planer. Mais pendant tout ce temps présence de Lobani. Viens au Lobani. Viens na sia marambo na loba oyo. Na kuya na suka répétition. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux aujourd'hui. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Chers abonnés de la PCB Nomboté, merci. Ngaï de mon côté, ça va. Naza très bien. Voilà. Merci Nabande Konyoso partout, Bozobenga Bisso. Merci la papier les cartes illimitées, merci Nayo. À très bientôt, pourquoi pas. Baye Bate, Tam Washington, merci. Eric Chimano, Capelli Authentique. Puis aussi Agostino, merci. Merci également à Ya Willy Sionga WS. Toujours, il y a Maman Lydia Bangala. On a prince de la paix, quoi. Willy Sionga, le prince de la paix. On a eu pour vieux à Mtakimia. So, il y a mon boulot, Kebogozoa, contre Mira propre. Jérémy Bana Canada, toujours. Merci encore na IP Diego Kao. Moi, batunanga te bazi na go de makulusu wana batunangai. Léon Nazana, artiste, musicien, drummer. Akenda pe moi sangote. Tomi rosola nae. Papa Mbote. Mbote. Papi Gen. Boni, ça va? 2 fois té. Doudou Tché Mokoto. Elongwa Poso. Elongwa Poso, hein? Voilà, j'ai ça. Je sais que tu poses, il n'a pas essayé de se Zali. Bon, ça va? Ouais, ça va. Ça va quand on a une introduction. Il y a Willy Sionga. Motomalamu. Il y a Willy Sionga. Prince de la paix. Il y a Maman Lydia Bangala. Donc, 2 fois t'es quoi. C'est un abisso. Taragaka. Gars, il y a un bio de Tomé au solo là. Ouais. Tomé au solo là. Déjà, de Bolanda Bisso. Bolingaba Yeba. Moi, parcours, mon parcours est vraiment important l'émission tout ça là donc on va comprendre des arrêtés de bête quand côté tout ça on a besoin de yeba du tiem koto auta wapi abandaka ndenge nini voilà et puis to continuer biso donc ça dit parcours na yo auta wapi abandaka ndenge nini d'abord Papi Gen merci d'abord l'invitation na yo parce que mission na yo là ndamara partout ndé bazo tala bo na moni ke baza gère sauter au CP la place bazali ko bayibi ke bazo mona motu moko boya betela bango abinisa bango mais bayibi tazasko wapi on a question pour la question na yo Doudou Tcheke né grandi na Matete auta pe la beti na orchestre moi mingi to bandi na orchestre ya Matete nanu na ba Emelia ba beti na orchestre Matete ba Dede Jasco to beti na moi orchestre Matete ba Formule Chaka ba Quinta Musica ba Chic Valence et influence monde arabe tous ali na ba frère pas comme frère nani tu n'as pas Matete mais Kombo Kimi et Goya Gaka
Naki na Rumbarai, pas vieux Marai, nazo pese mbote Sigazali, Rumbarai, toujours répété na vis-à-vis à l'époque. Nakenda lisusu, la Vignor esthétique. Pas ya mon frère, cousin, Christian Kimbukusu, Dagomuda, Waruma Lelo frère, na pese mbote Sigazali. Lelo, bon, bah ebinga na cultura, na cultura pays vie et pas oisé quoi monstre d'amour. Mon grand frère propre Sigazali na pese mbote Sigazali. Donc voilà, Sigande vraiment talent vraiment yo ça m'a bien yango wana. Na cultura pays. Na cultura pays vie. Voilà. Naoki moi parcours na yo ndenge o tamboli mais on dirait que suka suka honnête na cultura pays. Si. Donc voilà des orchestres suka betaki. Wana des orchestres suka na betaki. Ah suka kuno kotaka na nini. Bon, cultura pays vie to bandi yango. Donc kutu cultura pays vie za ko kota te mais za ko banda. Parce que cultura biso to banda yango. Suka betana suka bo banda yango nini, banda ngene. Bon, ngai na à ma connaissance cultura pays vie aux orchestres au biso to bandi yango. En tout cas, vient en Sigazali monstre d'amour, na PC Mbote azo misa. Banda kona baneni. Na ba 97. Donc tout le bara ba 96 17. Ba 96 tango afdel les okota. Cultura pays vie to bandi yango. Mais cultura pays vie uti musika. Biso to beta de musique na bakini wana. Tuzali na orchestre na biso moko na masala ngai na PC Mbote Sigazali. Oui, les sons, mais les sons, Aza guitariste, c'est pas Fali. Ouais. Oh, tu as passé les unes. Ah, en tout cas, on a évité. Mais, on a évité que tu na small collège, ils sont toujours répétés dans Méridien Bar. Na matete, na matete, bien. Si. Donc, na Méridien Bar, tu répété, après, via Yaki, à Outimi Kili, aïe, assisté sur la répétition. On a wasé quoi. Ouais, wasé quoi, monstre d'amour. Assisté sur la répétition, après. Bon, à l'époque, il moi chaud, na linga qui te vanda vieux moi outil poteau un mouvement toi qui ba jeune na ba Willy de Campo ba massa trop ya maindom na pesi mbote papi Lucas et Sigazali na pesi mbote azan na Belgique aibi ma solo. Donc après wana ngana yako tambola na ngai na kena Rumbarai toujours répéter na vie marai na vis-à-vis. Mais vient dans Charles Bronizola na matita habité petit wana mouvement na yo foya fozonga siko ta na yende siko na yo zonga mouvement na yo kuta siko belément mususu na cultura pays na yo kuta siko ouais ezaki siko na cultura kutu te wana waze kwa kara son groupe Félix waze quoi son groupe na yo kuta siko ba onoka panga Jos Diena na yo kuta wana ba Cheribe basi bakenda Cheribe na yukuta Cheribe na yukuta so tangi ba Cheribe sege sege penato biso bana masolo wana ti biso masolo wana za kati ya masolo musuku na robeta to robeta la ba émission musuku ko yapo wana ya pena ba kati na ba Cheribe to zala wana na ba Flori Telesel donc toi ba te bele Tripanson mon ami na pesi mbot Tripanson na yembi trop na vie madilou ba songe wana peno ba na Tripanson. Donc tu as un batterie personne, Cheribe, tout wana. Voilà. Bah j'ai ça que tu es na bango période montant na zonga, j'ai ça que pas zoya. Bijoux de polka, aimé de lambonda, donc voilà quoi. Entre parenthèses hein. Vicky Nasdaq, na bosanité. Moi mutura mowa, au lieu de moi ma tête hein. Ouais. Parce que artiste ni oyo, artiste musicien. Ni no abima na ma tête pas wasé quoi. Bon, na rolo ba vient nga Wilo Longumba et vient na biso Marai nani lisusu. Petit na nga Fabrigas. Na pesi mbote Sigazali maestro kitoko. Te yaza ya le. Mais naturellement bon pourquoi? Tant baloba ke no matete za komi na bata makasi kaka bikuna fokuta na bato ba bedingo ba maître ba bukumbuse banda kuna sonne bino sala bino. Bino est comme musicien. Et ça bino. Question yo poser nga yo. Ve Jean Pombo Pays-Bas au Sepelate. Pour Ve Jean Pombo nenga zawana ebige matete, ils ont vraiment na ba qualité tout.
beaucoup t'en as ba matete Jean Paul Ngambe ba kuna Jean Paul Ngambe même nga ko tozomona tam sous brezate pour moi na auto bela moi muke mais deux fois ti donc on les a peut-être te wana identité wana identité matete za identité na ya makasi wana fo ba bacha ngona mutu identité na ya makasi ndule ezali ba joueur à danger ba bima na matete te ndule na sima non te ndule ezala déjà ndule déjà bandaka la ba fano banini ba ndule makambo belé ozomona ba bon ba vient sur marai ba bimande ni ozomona voilà la dernière question entre parenthèses parce que moi na matete on a dit bon question un peu tout misanga moi mingi te mais tant tu matete déjà bon na on a déjà grand maître pour moi viens à biso grand maître pour moi Koudi deux fois te mon niveau Jean Paul yo to ben bana ko boulou fo bi nga Anatole voilà on a mon maître City train et Sigazali OK voilà siko bete absolument na et yako koma siko yo qui dura pays venir parce que ça ino waze quoi Félix waze quoi et son groupe soit yako koma cultura ndengeni bon et comment qui cultura tango biso siko yo bambiaka to vandi bato tozalaka déjà to vandi to bite vie to kumbela ngo boye o faut ezala benake to pesela ngo kombo pour te vendre là on peut na réunion ba Jos ba Onoka Panga biso tout ba Vicky Nasdaq ba de Polka to vandi to bite Jos à la 40e génération te Jos to zala na déjà banda ba chéri to zala na Jos donc c'est ka umela to zala na bango tripa donc tripa ndem tazara pena moi lead ya likolo pour tripa gi na songe au sarate ce que vous avez dit maga ki Simba parce que série wana talakaka série wana pena donc toujours kemba na pusu talaka bo banduliste mais bozo pusu bo tcha instrument na pusu bo kenango isika bo répéter place donc bo tcha pena liste bana ba ozong sa instrument na pusu lelo intel bozo na pusu moi peta mzu pusu ngo pe pineta mzu elala mais bozo mango na ndenge mo sanate passe ya kokena passe ya ozonga passe ya kokena passe ya ozonga donc biso to bien pas un mouvement on a tout bien au moins lelo na sola na vie na biso bien yé pas sola na bien pour na takaka yé pas takanga c'est quoi na takaka fort mais yo ozalia oyokati pour vie na takaka yé na ndinga mabeti a vie na nga na takaka yé ayebi ke to sola to soit na ko to mabe ti jos bazonga na je sac na mouvement na pesela déjà avant nous avons un vieux wana ba petit na yo pourtant ba jos ba kendaka via bengangai na gina corbeille son via bengingai na zui téléphone na vie net moi bien ti petit na de check ndeni ni ma trop ngabi vie ma lisu ndeni ni musicien kufi ou bien ndeni ote mutu wana zui ba musicien na ndenga fo banani Jos na je sais que banini ye Onoka Panga bakei bakei quartier la terre ngana doza vie na sa vie na bien en tout cas vie yom doza mutu makambo donc ndenge to yagi ndenge mona mo bando kende yoza leader donc ça na maîtrise kumbela masolo mais na minito ngana ba kota corbeille na osana na lo mo boye na obengo na soir na sola na vibo bon vendre vos salaires réunion tu vends tout salaire réunion tu pesi combo cultura pays na pesa yo bon pesa bon yo mo bika ravie mta suka po biso to bimsa ba cultura nkunga to bimsa ba makambo belé ba combo belé tellement ra mutamaye la vite cultura pays vie ils vendent bika cultura pays vie ce que le bon beta wana moi salaire wana le cas déjà tourné. Bon, à l'époque, salaire est raté. Voilà ma foi la vérité. À l'époque, salaire est raté. Tout bétara qui est bon, tout comme le mouvement qui est liboso. Biso kuta na banko musuzuti. Bo beta bena ndule bena boué. Retour makolo. Wata na transporter donc makolo a resalaté donc un cool. So un cool. So tout ni papier louange sika aller à Trezeguet. Et sika zali. Les gars c'est les unes. Papier louange.
ayebi nkulu tobenga ngombe na nkulu donc donc okendu le ozo bato ozo ngandeni. Donc ça dit combien des années na Cultura tout chara banda Cultura botami ba tout chara net si ba 97 til lelo 97 til lelo parce que concert ya Olympia ngana zala bat basala balance Olympia boka son za ba biso to zala wana na ba Pichu Concorde na Pichu Santé azana Dijon na PC Mbote Sigazali Pichu Concorde et Medola Mbonda to zala wana to zala balance donc ti lelo na rolo ba ngape mutu na recruta ba musicien auto beta na Zénith concert à Zénith so Simbarate Mobulu Bimara qui comme quoi qui bache bombe na Zénith donc ngam nazwa ba master nazwa ba chéri mo gratana nazwa ba tebeli ba roli banani ba kérosène legi nanga kérosène esika zali ngam nazwa bango banani ba junior wendo tia kota na mouvement ba biso via le ba penake non faut mona dudu cheke mokoto junior wendo esika zali mouvement ne simba nazaki na kini wana mouvement ni kitoko. Ok bon dudu cheke mokoto pona bien ko mokoto to so na biso na nzela mais iye kaka bon je sais qu'à comprendre que le moko na obetonga rapide chipoi bon ba masaba excusez nga poza un peu mambo kala ezana mambo kala c'est le kana obeta pe lisulonga ndingwana pour biso ba ta vérité je sais bazara na moi problème moko boye na Tyson Feli Tyson à quartier latin à l'époque Tyson on a latin bazara ko wela moi ndezalaga momi bani babi mo ndingwana nga siko na vandaki na stand moko boye na matete na vandi na melami na ngai moi koka ndezalaga na monka ba petit mo ba mokoto ndenge za wana chipo ikuna jesa ikuna defote na Tyson indi indi neni no tendenge za wana bazo swana banini makambo ebele place nga zaki sikoyo nazaki bien ensemble sikoyo ya comme des garçons mokoto sikoyo ya miyake sikoyo ya lézard na vani na petit nanga Zambrota Christelle Zambrota directeur ote me vieux yo foya kaka nakoma wana anakuta pagai ngabi bo geste ni na sala pour na sauver Chipoi po Chipoi aza muta ba basket Tyson na bimsi karna zagi na moi eloko moko boye un temps petit nanga directeur ataliga bivier pesanga mokoto na zuga mokoto na pesi petit nanga Zambrota atelema na ngo pembe na Tyson abenga bambila polo ebimela ki mystique siko etikala je saki mokoto je saki Chipoi kitoko ok voilà et ça va bien hein tant que sur la boîte gaga alors Oumelipe ouais et vous ça ndenge nini ki quartier la tekoma ça dit bakoma ba rival na bino ouais et ça inde et bandende et logo wana vraiment ezalaka fort parce que tout l'axara boulot moko lelo siko nazo comprendre que boulot eza soute na kina musique de kufia te na kalabanda olobake ba musicien so ba na poto eza cimetière mais na comprendre que cimetière a solo za rakine ba masa balimbisanga ba tutu ba beta na kine mais na comprendre que cimetière vrai cimetière ndeza mana kine pour biso à l'époque toujours beta musique moko ke latin za de alikolo siko po boyi ya botutana et c'est comme no be fort rebelle faut travailler na niveau moko ya chant bo travailler na niveau moko ya seben po botutana pour latin ando ratete seben ando ratete ponika bango
Non, mais parce qu'il y avait des wenge, ça y pas ni bino. Oui. Biso to ciblé qui bango pour vieux déjà qui muta caché wana. Vieux déjà na. Yamo banze moi ba genre. Bazaki le wa bandoi. Ozomona. Bango bazaki le wa bandoi, ba tu moko déjà ba na moi polémique na bango. Siko biso to qui peut sous ba wengeti. Bango to bité. Biso photo tout anana bato yo po. Photo tout anana bato yo. Po wenge total ma na bango sima. Ozomona siko yango moni to saki be fort moko surtout fort wana utaki na academia tant academia ga esali ga sanction nebisio papi gen laisse tomber et puis ça force moko ya osaranate force à penser à académie et puis ça force moko osaranate to vanda na siège pena boyi to zo sanction to chawana to bi bon Banda ça la vieille force bango. La sali sanction. Si go biso to yo kasko sanction. To yo ki sanction papa. Pour muta beta drum on avait Jojo Music na PC Mbote mon vieux Jojo Music. Bon. Très bon. Total de bité oyo yango yo. Photo luga suko logo. Tant suko to yo ki sanction papa. C'est la banque sur les membres. Signature. So signature bien. Au moins côté mon net sanction, babilo au moins n'engouan. Tu bite photo tout en a sanction. Pour bateau même dans sa qui force à vie. Bourron pe la masse en anga ici gazali na pezimbo. Donc banque basa qui force wana. Yango sala ki biso photo tout en a bango. OK. Albino on pas signature. Parce que des signature on est place ne venant ce qu'on est bien place ne ba kisi bine ko banda kisi ko. Des fois te même biso mo to banda tout en na rata mouvement. Ba kisi. Yo mo loba na mo. Papi gene na biso bo makambo yo kasi musique to bo bango les sous. Musique c'est que nandengo na si ba rêver sango déjà. Donc ya Willy Sionga yebna makambo bien. Donc signature ça bina kisi bina solo. Non, otika la sima. Biso moto tout en a. Répétition pe no moment je sais que pe na kiri bit. Akoya bubo meme en hôpital. Nga moko kuto mo nazo planer pe na batterie pe na bubo beta na répétition pe na bumo na ke plein ya osaranate. Solo pe na ya isha na podium na ndenga osaranate. Gwa. Non beta drum nazo sentir dans l'espace, nazo planer. Mais pendant tout ce temps, présence de Lobani. Viens au Lobanine. Viens à assez à Marambo dans le Bao. Na kouya na souka répétition. Viens benga pena ba docteur baya. Baya pena nini ya ba malaise ba nini. Ti les gars nango na tambola. Donc signature on est to ka kido za pena kisi solo. Signature mbalo. Yo le bande ni viens kuta tuna biso pena na siège pena bo avandisa biso pena bo. Na na kisi yao. Na na gwa. Non, bon, so Kendagi, le gars pas mando, le gars pas Suginani, non, so Kendagi ngaba, so po Kendagi wapina, non, Bamimi and Ota, but the bonum to go to sense of Bagi sense, but the bonum, Banjili, ngaba, Nanga Brasco, Musikate, Ezagina Musikate, ngaba kaka, Masole changé, ok, de bonum Nasuka. Voilà. Maintenant, Betapsonon, yo au sala. Ou Betty, combien d'albums na culture PV? Ouf! Combien d'albums? Déjà, pour la banda, générique, il y a signature. Bang 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 Malemambwa. Ngam na beta iti. Wana fona sincèrement, ça n'a pas Florim ta beta ki. Mais ngam, Azar en France. Mais ngam na travaillé à Gango. Ok. Ngam na travaillé à Gango parce que à l'époque, mouvement Mezagi n'a pas moyen. Faut le balgamde Zagi. Vie à Talaga qui non. Ah. Bon, mon abino voit qu'il. Donc moi on a bien une fois kende moi na maya yaki bonne chance à betagi lo kango bien mais muta travailler yango ngai même dans sa malé mamboa wana dans so mona malé mamboa break ngai dans so même tout ça donc ngai muna pesa ngo mutana timba te soki muta ko contredire les gana tela luba
Donc danse wana male mamwa ngai. Vous comprenez Papi Gen? Oui. Donc ngai nde mutu na pesa danse wana male mamwa. Vous comprenez? Donc on peut ça la pege. Mais après male mamwa na yo beta Yonani. Yonani. Quiconque non, quiconque ezaki nini? Solo mabe, solo de. Zungule, zungule, zungule yo yo. Ngama boy. Te wana quoi après? Ah voilà après. Zungule, zungule. Ah ouais, c'est quoi bina de joie. Solo de. Na ce clip na to sala na République na 2002 na su. Donc ngam na betango. Après wana na yo beta disque mobimba tina ro baboya ba disque me ba ndambu teke nde ba drume musu ba beta ka o abetika générique ba nzembo ba beteli ete disque mobimba ngam na beta ka. OK. Na yo beta lisusu et après wa nzoto mama. Ouais. Disque mobimba ngamu. Na yo beta lisusu fo mutu. Fo mutu générique na tikeli petit na nga di 15 mukombo kombo ngana beti ba nzembo neti ba ba mimbenga na obeta banzembo neti ba o to embela Congo zomona to beti na beti banzembo donc to zaki na ba onoka panga ba ebi voilà na beti trou na beti tellement ba biloko na culture lelo etikala kutu ba comment obeta na bango mais il faut que l'on envoie oh mutaliboma ba beta kango mutaliboma ketchup mutabeta ka on appelle sembo tisika zali mutaliboma ketchup ba beta ka mibale ba beta ki première fois ça la mana culture bedroumé ketchup na petit Dickens donc mutumo bandi ne bandeli asilisi mususu azui générique asilisi. Maintenant au salut combien de voyages na culture na sali ba voyage belé ya poto na sali 4 voyages hein suna roloba o yaki bena o yozongi na zongi na zongi na Belgique uto jomo na Belgique abina ngabe chaga yo zonga ha olia niyo inakini ngabite wana bulo na bisoti sire les cas to ya même ba voyage mo ba kanga avait beaucoup wana to yango ezara festival mo na Belgique ezara que 6 musiciens ba ya chaque groupe ya na 6 musiciens biso to yango ba telemisa biso na za vingtaine mais bon tous les cas to betape to zonga to betara un mois na poto to zongi na bisukini sikoyo olongwa mouvement point vraiment kolongwa mouvement ils officiellement te hein ngana longwa mouvement te hein bon tikala na poto point vie mutatika biso na poto ndeni vie mutatika biso na poto en tout cas côté wana pe to koloba asala mabe mais asala mabe te pour lelo na nga bien nga bien via tika biso na poto tant to sali nzoto maman puisque nzoto maman wana et après tant to sali et après na habite boula vie ya ginini ba petit botika là tout le monde a vu qu'il a kin azonga atika biso mais vie biso ya ki disque mais ndeni to tika la tika ozo pas vie zo kin azonga vie mais to zonga kin disque pe bimi et ça la pe succès ils ont cartonné fort mais biso za Jos Diena Jesak Chipoi Bijou de Polka Ngamoro to ali apo voyage wana to ala 4 musiciens si to sala nzoto ya mama wana to sala nga to yaka 4 musiciens na poto to yaka 4 vie to zonga uti vie to zonga rien Jumsu na landa vie pe na Paris asomba ba chaussettes mobo ya pembe alinga ba chaussettes mo akombo parce que abando kende Afrique du Sud fala kende marambo ya Kora na benga vie tellement ngala mona ya ngai fona zonga na kangisi makambo ngabite vie ngai fona zonga petit la na Paris na koma na Paris pe na boye via avant ça na car petit tala ta mambuza boye nga na lingi bino bo vanda wa po tal pilanga bia bon yemo alo bien ce que tout ça to zonga na vuluba
tout tika j'ai ça qui na jos ba comprendre na mama solo te wana fo lo ba ndenge zali bango ba zonga penza ngana de Paul ka tu vandi j'ai ça ka zonga na tenalier j'ai ça na ambassade à Louis tenalier j'ai ça ka zonga na tenalier na 2005 siko tant mouvement yeto yo sala faux mutu j'ose pas monique non il faut zonga j'ose pas zonga na biso tikali ngana de Paul ka poto ya ka 4 de bazongi de to tikali ngana soliste bijou de Paul to tikala ti lelo donc ça va voilà bon tant ba tikali nde ba kikota na quartier latin siko ezaki ndeni tant bango bazongi vielo kwa linga biso to tikala bango bazongi via zangi na bakalkile na ye tant bango bazongi na bi calcul la vie te so ki ndeni mais na ndenge nga na boulele na raisonnele que non via mona déjà que poids ezalaki makasi ba pecho yo ba yaka de ba mikili na yaka na bango trop donc calcul yaki mo mingi fa ba tikala kaka parce que tant bango bazongi makambuta mususu ba nda kutana ngo kuna ba mona yake moiti selon point na biso moi to vivre dans ba condition yo ezati ya on ba kenda na bango latin ya on ba kenda latin apparemment wase kwa yinaka je sac makasi via yinaka je sac pour je sac azanga moi maîtrise comment koloba parce que mutu patinda je sac na kina zakiti mais je sac azanga moi maîtrise voyage mo na rappeler au papi gen ba kangara biso na Allemagne tu vas de Suède, tu vas de le monde à Suède. Bakanga biso en Allemagne. Ngai Jesak, soliste de Polka, na Dado, accompagnateur Dado. Bakanga biso, Jesak c'est quoi zo samba? Oto betara pena moi ba 2 semaines mo bon Allemagne. Jesak au samba siko que non. Bazongi sa ekin. Na gaza mabe na zela biyo tuzana no en Allemagne ko to na bologo yo samba bazong sukinde biso to na posa makamwana ti muzo comprendre donc j'ai ça la zanga moi maîtrise et pour à l'époque biso boira déjà moi hein ndé zalaka système mo bangunde la déjà to boira ka muzo mo sikoyo j'ai ça ko samba bazong saki j'ai ça yo to na ba libaya ko tu ne za te to na ba papier mapa wala na yo samba bazong sabakini zomona sikoyo esali que je sac ti akoka na ete azonga ne ka bakini tant azonga kini pe na ba méchant wana na ba latin pe tant simbate po biso na mouvement to banda oidane culture pendeza ezaki pena famille so moni makambo ndo simba po yalaki famille je sac a boire pena biso to va na studio pena bo je sac j'ai yango wana ici si on a latin tant accueilli wana mutu te ba epi que yo za déjà fort salaka maso na yo mo et puis si moi mobulu et comme que retour pas vieux vieux yo boy na boy maîtrise ya gité mais aza mutu moko aza mutu a sala pe mabe lelo abongisi bazonga na vieux kitoko donc tu peux ça va dans un mouvement c'est bon pour ngape na l'état pour ya zonga nde na lo baboye grand frère azo kangai vient ngai monstre d'amour to swana ya trop pour na jesak na jos ngape na swana na vie penda na bi vie zonga ça ba tuana bazonga parce que ngamo na mona ke mouvement ke mabe même ya Willis Yonga wa bi mais de cheke menga na comprendre tendeni mouvement zo simbali shooter même ba générique simbali shooter ngabite ba te belé ba jina mamale ba te belé Eric Philo masananga kutuna kota choisi les rois sura bengi monaka cheke yonde nini mouvement zo simbate nini bon ngana sani ngana koto si ngana o chauffer ka vie que vie zo ngisa ba masa po mouvement ke liboso siko obi osali c'est-à-dire depuis 97 hein 97 donc au meli penza na mouvement souvenir ni mala muzanango eloni ozoa oza so tel bo mule a obena culture pays vim te futanga
En tout cas, souvenir à Malam Ezali, d'abord connaissance. Connaissance, on a un lelo, même à niveau de vie, hein, vie normale. Et puis, dans la musique, connaissance, on a un lelo. On a une culture. Parce que quand travailler dans un groupe, c'est facilité. Tout le monde a mis un simanda, un orchestre, mais yemba na orchestre munene sikoyo ou bien beta na orchestre munene yomo comprendre que c'est différent. Donc nazo connaissance ya osaranate pour vienner ngazana avec na capacité belé ayebi ko composer ayebi comment ayebi beta instrument donc ayebi diriger nazo ba capacité trop na musique. OK sikoyo na autono sikoyo ba mauvais souvenir hein na banko au monde parce que je crois que ba bi ba orchestre senior so presque ra orchestre ba 12 na ba 12 mais avant na ya na banko bino ko zena bino nga makasa ba générique nzembo bena boye na piste ba tsanzembo ba bina exacte non ba nzembo yali ozwi neti ba kito epula ozwi ba jampa ozwi ba nzembo ze belé. En tout cas, barumba vraiment ezali. Barumba ali so. Nzembo na ba fête. Soki pena batu bat yoki bien ba yoki yonani ba yoki et après ba mona bina ke barumba ali ba Claude Medi ezali wana barumba ezali tellement belé. Mais problème ezali que eloko mo pe eloko mo na yebisa na vie v yo biso ba petina. Tous les belés, au Saliban et belé, au Bimisi pe ba petit belé. Tout travailler kaka. Barumbe ali. Banzembo za tellement belé. Mais yo mo bi ke bino boza makasa générique. Na bi ke toi makasa na générique parce que générique tout d'abord. Papi Gen, générique tout d'abord, les instrumental. Ceux qui vont réussir l'instrumental, donc générique est simbi. Et puis, instrumentaliste, on a déjà. Donc, musicien. Parce que chanteur, musicien. Talakou, animateur, musicien. Bisondem, toi, musicien. Pour nous, bêta musicien. Donc, chanteur, musicien. Mais ils ont au finger, ils ont normal parce que nous bêta musique. Ouais, on va musicien, on va chanter. Voilà. Bisondem, musicien. Donc, Bisondem, tout ça, bouillé. Soki. To beti bien te générique et koufi. Ata animateur a opposé ba cri nini. Générique et go beta bien te. Donc tout d'abord drummer faut za la makasi, soliste ya makasi, bassiste ya makasi. Bozana accompagnateur ya makasi. Pour l'époque tant tout ça va générique ono kapanga zali. Bijou de Paul Kazali. Ozomona. Tozana ba clavieriste le go la ba Pichu Musonga. C'est-à-dire, bobeta générique, bozo boyana. C'est-à-dire, oya bete loro nae, otali benobite yaya, oya ngoti. Pour biso na mouvement, tu as ba policier. Tu as un système penaya, fiu, bouton. Pour wenge yaki 12. Biso yaki boy. Tui. Donc, ce qu'on a cho tui, c'est que yangote. Tui yangote. Yamona même dans ce moto bimisaka. Po ngam na na biloko wana. Po so beta mabeba na ochona sali peka. Tui. Mais so beti moi to cheka ya boy. Mais so ki pena yangote papa oza na sali peka. Nous comprendre. Et donc et là ozo senga na mouvement. Pour les lopes, on a un mouvement qui peut être sur générique. Ils ont un culturel, un mouvement presque tous les ans à Kin. En tout cas, le master, bon vouloir, mais il faut tout travailler. On a un papi kakol, on a un master, on a un papi kakol, c'est bien mignon. Ah, on a payé un bon tissu, on a sola, on a bango pay. Mais, on a moi baissé. Et c'est un rare qui est motivé. Namoni déjà Al Capone na zaguna kitoko. Tamzu Al Capone na motiver bang. Mais nabi ka kena mambuya. Donc dire bazo ko suko beta penate. Nabi ke
les ambingi makambo 4x4 mais Al Capone ako booster bango ako booster bango pour ba master ba betaka bien ba ndo beta ba générique kitoko mais on dirait bazui moi recul il faut tout ça la peine logo mo pena ki non ba sentir pour liboso la pena que titi na beti kuna ngana beti koto pour biso to beta ba générique titi na on a latin nous on voit champion azana nous kakol pas zawana on tchebati oh belema ngana bima meilleur dormeur à Congo 2002 na sûr na bima meilleur dormeur à Congo 2002 mais nazaki wana ba grand bazawana ba grand dans sens que ba beta danger ba kakol bazawana ba sege bazawana ozomona donc voilà est-ce que beta la biso na banco ni no mona est-ce que il y avait aussi des co na culture pays bon na culture pays banco pene alagi des ans ba mouvement nyonso banco penza yo peut kutana banco nga kutana banco na nde mususu po biso akida bambiaka mais nga pe na sala banco osaba to banco banco pe ali à nouveau so mtaisi papi gen nga na 7 doublir oh nana 7 doublir musuku ta matara même pas oh matandeni petit na nga 15 mukombo kombo ebi nana 7 doublir si on a rolling à tigre la bino nyonso bobeta ndeni ngana bobeta combien de chansons na otaka ata msu moko betela nga nzembo mibale wana ngana ye na matina simbiti na suka do bozu na bino na mouvement ma beta raté mais le pe beli bakina ba colère na bisote bozu na mouvement ma beta raté je sais que kutu na ebisa je sais que tala tigela ta ba petio na msu ba boaka mokoto boni boyego yo mo kutu zalo tshaka ba otshaka ba beta te quand ngai nozo tika makambo wana mpisi je sais je sais mais si la pese mbote je sais so avec mvuki ça me le diamba voilà je sais que aki mutu moko mvuki kaka mvuki so beti mvuki na ye botiki l'espace je sais que botiki l'espace pour yani amurage animateur pe bayebo avant de bango po banda simba peka je sais do bankongo mingi za ndenge wana banda simba peka je sais qu'il faut zala po yo hotel mana je sais ndé parce qu'on connaît via ça là ko via sala ngai bon ngana ko be en côté ya voyage moi à Londres na bena sira okende ma sira okende pena bu et on pena jour on pena okende ba isinga pena ke yo die na mona ga boye vie café tienne chimang na pese mbote sikazali na mona pe kala mais vie pena bi mais pour ba yo na vie ba yo na vie café déjà ba okende mon vieux café à lobby pour via zaki na moi ba recul mo pour na web sabiso ya okendo okete vieux café bena telemi bi bon muto okende ta mona ra na opesa ye chapeau oya yoji na linette ya Dolce Gabbana to vanda pena bu na mona na vanda kana kiti ka bu na mona ra vie aye pena latinga pena chapeau ya yoji pena bu tak na linette ya Dolce Gabbana tak na comprendre ba mona odiete voyage yango à Londres tout ça ba clip moko boye ya ba page mawete ba blue mo ningwa ozomona donc tant na otanga a page mawete na mona mbala moko vie nga acha mo voto pas grand vie acha mo voto mbote sikozali donc voilà yango wana lelo yo Kofi Olomide na Félix Wazé quoi so tali bien parce que bébana fort bébana fort na ibisu tendo tala Wazé quoi imbattable choko mbo na pesi mbote belé imbattable tendo tala Wazé quoi quelque part masolo kaka masupe betama et tout mais comment na bango ndenge bazongi wana bino musko mission de sabnode
tu comment on a G5 de bazonga ça n'a non plaisir comment on a kufina na waze quoi bazongisi de bazonga ni vieux mon pas ou de bazonga ni tu mais bon nga pona ngai ezan olo wasikate nga na bike bana ba ma passa ngai na ba na ba ma passa ba vieux basa makam presque ndenge moko donc kozonga na bango ekokamusa mutu te yango moni pe ke isalam nango facile donc kozonga na ba avion na mibale ngana ko lobe ko sala bien mais le quoi bango mon pe ba mikolo ba ebelo ni ba osala ba ebi soki baza ba nani na grandeur bango bazali ba ke nango sko bien zomona ba ke nango bien Drumer nini oyo déjà na tout na yo bon voilà ka na ko tombe maman apport na yo parce que tout le monde presque na sur tout ça apport na yo na musique ezani et puis Drumer nini oyo oyo yebi vraiment que atika pena a beta rythme mo botika la à part Merijo c'est facile c'est facile pour nous citer Bamasa Nangate. Ngai déjà à l'époque na ondai ko landa Richacha. Richacha cha. Donc à l'époque na ondai ko bango trop. Pour na mouvement na biso to ala nango avec comme cultura, ils aras mal ko les son. Bana matete na pesi bino mbote. Ba yebi to répéter na méridien. To ndo répéter style à vivre. To beta banzembo ba redi ba vie na biso beaucoup. Donc tu as un style à vivre. Donc nous tu n'as yo ba mingi za Richacha. Après na komo yo ka vient na Juju musique. Juju musique. Après tango siko yo wenge ye to koma siko na habitude pe yo ka na komo yo ka siko Al Capone. Siko na mélanger ki bango tout. Po tango tu na ya miki la liboso vient na waze kwa pena monstre d'amour abenga aipsa pena Juju musique aisa bi petit nanga mo abeta batterie awa so yoki yo penza ponga na mélanger bango tout même lelo vient nanga Juju esika zali na opese mbote so to kutene boye c'est mon vieux to kutana kut na nzonzingi moko boye pas Serge Kabangu na pesi Serge Kabangu mbote na lila on comprend là on a tout noté na so ngwana to beta nzonzingi moko boye na beta nzonzingi mobo Serge Kabangu abenga ngai na komi ona na kuta vie Juju babenga ida vie Juju avant tanga na ye vie Juju abi mais botika dudu cheka beta nous comprendre parce que vie azon di mangana ba capacité na siko ba tumero ngana ndimaka bango wana Juju musique Richacha na Al Capone c'est-à-dire et là on peut y bango faut zara Drumer faut ba keno moto atike lo mo boy batika ba empreinte batika ba empreinte sikoyo yo pene ko beta wa sûr que moi na mo so ga yele lo asoka yo ke we ba peke no yo pe otiki ba empreinte na zo ba appel belé même na ba réseaux sociaux nde to zala wana ba komela ngai na ba petit pe belé balandaka ba master pe belé balanda ngai bata barate yo pe nous a bon ngaso no beta boy po yo zalaki po yo betaki po yo salaki geste bo po ngai na so yo ki ba générique na beta au mona kenaki ndemo na baningati po nga banda yo ka na ndoko mélanger puis na ndoko mélanger pe reggae na okotsa na ba reggae na kata ba passage ozomona ya mona na landa style te ke o yo ka penda ke o neti wenge te honnête il atteint te parce que ngai na kota nazana ba passage moko ya on azo sera ba master bwana kin na bi ke bobeta bien c'est gain mignon kakol bobeta bien mais quand même atika rakata tatu si atika ngo kasi on azo bat baba batu oyo basali penza ke non batterie pe vanda ba Hollanda bango mais lelo siko nde to vandi na ba orchestre wana nde baza siko na ba mouvement omoni ke générique ebeta te générique ebeta te poani parce que
Donc, niveau de travail, comment quitte? Bon. Négligence, c'est quoi tu montres? Moi, je peut-être. Négligence. Bon, mais il faut que zone ce soit esprit wana ya kala. Que zone c'est esprit wana. Pour ngana oya to zone qui s'appelle esprit wana. Ton a besoin d'une limite mais photo zone c'est esprit wana. Photo là que ça boulot. Ce que projet na eu zanini. Le lot tique musique to au salani. Te, nga tique musique te. Musique ndem te comme ça ngabo. Ce que projet na zani. Projet na ngapi ngani. Projet na ngana na makam na ngamo perso. Mais la musique de na musique il faut na tika lisu babiloko mususu oyo na bimisa giti wana obeta ngoyo moko to te faut zonga te na websa vie na ngesi kazali tozo ka bango mais na il faut na ko beta biloko na beta giti wana zo ça Félix Wase quoi na zo sa vie bala moko tunazo mona lisusu Zeka Luzeka grand prêtre Zeka prêtre na bisio prêtre nazomona sous maïmona facile à garer mon conduit sous à kutuleyo donc nazoya fona beta biloko na beta gite donc zo songa na mouvement là oh fona beta biloko na beta gite so violingite na obeta on nko fona obeta biloko na beta gite pona mona travail on dirait ça souté biso bolobaki ke o ezali cimetière ba musicien. Mais si on a bien cimetière, bien. Ils ont commencé ça. Pour on va répéter tous les jours. Mais niveau Zokita. Générique n'est pas bête. Papi Gen, ils ont bien franc en anglais. Yo générique. Rien. Voilà. Ok. Tu as bien besoin de souka. Tu as bien souka, mais pour tout aussi ça. Na olinga web service non waze kwa se comportant ndeni za kanda azalaka ponga na yebi ngana yebi na olo ba bote me ngana yebi mapana yo ase comportant ndeni za kanda azaka gentil asola rapeto abudaka azande vieux abudarate waze quoi aza nakolo bandeni s'adaptera na ba figure ils ont devant yé c'est-à-dire soro se présenter devant yé na ndemo ya faux yé pas obima faux soro se présenter bien aza bien na pour vieux wana moi bossa na so yé que net sur l'accès les kofi boy yo la gisieka mais ya bimselong des fois je me souviens na répétition boye li solo moi kala je ça à cause biso ke pine to boki na nzela to préparer disque na tongo to banda répétition 10 heures je ça go abenga viende na zana na nzela na musika pine to boki nga ya car. Non, comme moi, retard. Bon, moi systématique na palais, moi mon boulot ande zalaga, ba soanaki. Ma solo kala, je sais que silikate. Donc mère amona ma solo mususu. Et zalaga. Biso peto vanika na répétition, depuis que je sais que piné to bogi. Bou, mukete to mona mère to yebaki akoti. Président de Zabouye, je sais que ngana uti na palais kuna donc salaki bien te banini mamubulu banini kuze mais via le bisgo mais je sais que auti ko bengao pine to boki ya kari yango yete répétition mais yo yesko na masolo musundeni to vandi bobu mera ke mukete je sais ka yo kota na répétition via facha mabe je sais ça ngai na beto on beto siko tala lugano lo mona bambo lugano lo mona bambo même so yimo lugano bambai ay ça que je sais lugano mo bambai tala net so zaki ngana luganini na lugaka papier te zala mo masolo mo bo esekisaka do
Na mouvement, tu as dit makambo bien, tu as dit makambo mais c'est la famille. Makambo les trop. Voilà, moi c'est l'amour qu'on a ébi c'est un monsieur on bien et puis azana na babanine na comique qui Tisamoko, il y a vraiment félicitations. Continuez ndengo wana il y a Félix Oazé kwa mko wa bongo. Tom na suka. Pesa mabatu bambote pour aussi sambiso. Merci Papi Gen. Yo mo biga ravie na nga chamo voto. Ah ya Willy Sionga moto malamu WS. Moto malamu ya Willy Sionga. So Nathalie Mathieu Mobindi CBC mbote siko zali na pesi mbote na ngai na vie na nga Jacques Luminuku Eddie Murphy. Vie on est ensemble. Vie Jacques Luminuku na pesi mbote na ngai na Animanza Airways. Na pesi mbote Animanza Airways Fabrice Dorcas eska bozali na pesi no mbote. Na pesi mbote na Masananga honorable Papi Tebusele na Sénat kuna donc voilà. Biso masa bala ba Sénat to tanga pe banchiki moko bani. Donc on l'adresse za ovimba. Oh papa. To koma pena na ba mais bon biso nzile yaki mususu. Papi Gen. Te mbote vraiment na pesi mbote na nga na Eric Filo, Yuyuka Buiku Mangrama, mbote na Dadi Yakuza. Yuyuka Buiku Mangrama. Dadi Yakuza, ya Joli Liba Tombo. Donc mbote na Popol Mia na Bibi Chesika Bazali, na pesi mbote na ngai Barel Muko Grand Gol. Masa wanda obeta na Lille, aroma na imana siko na kin. Avec un grand goal pena donc ya Saranate. Daniel Leko colonel, mon colonel. Daniel Leko. Donc honorable Denis Sanga, mbote na yo ngwana honorable Denis Kambai. Denis Kambai honorable. Ya yo yango losako. Ya Willy Sionga moto malamu mbote na bana kini tout bana matete. Bana cultura pays mbote na bino yangwana Viki Nasdaq. Na pesi mbote Jonga Okula mbote na yo yango wana Maître Chura Mboma l'imbattable na sugi wana bosani Colin Sionga na ebisio Colin Sionga voilà talaka na mama na biso Lydia Bangala mama motema penda ya Willy Sionga donc on est go ratete. Voilà. Merci. Je crois que les clairs, le bon bezate, bon comprendre de binomoko. Moi to baksa mingi ezate, mais to koyamba encore de qu'on a biso parce que makambo ko le beza ebele na musique pour sauter bambolo ya sali na orchestre moko. Moi fidélité on a pe il faut zala pour le komaka moi musicien moko abeti kutu mingi te. Ok, ça tout quand on a succès dans le coup de bêtis minto yekabo loupé mawana elatio kumpe no biso to sala yo zala. Merci la bande retour on a dit biso papier les cartes illimitées. Je crois que à bientôt Tony the best, à bientôt, très bientôt. Elengia libele ya mama botanga eleki baresete nyonso ya bakordo blenga na lia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaki musuni nelengi banda yokenda apeti esilanga nakoma kolia kaka mpona sepelisa monoko Ma Monique nga mwana nozinako nazolela yo peyas tona mama mateya ya mama ezanga bilete to minerval kasi eleki baleso bametre baprofeser bapesanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi batia yo ministre éducation mbele bapake baprizo nyonso bakanga mbele kutu mutu mabe azali te bapeti ya papa oyo balevie mayas